Voilà, merci, bienvenue à vous tous. Salutations à vous tous partout, vous êtes branchés, connectés. Je suis Boloa à la présentation. Mbote na bino bana mboka ya Congo bisika nyonso bozali lelo ezali mercredi le 23 janvier 2018 nalingi naloba à propos ya quelques points mais surtout à propos ya massacre oyo ezokoleka na kati ya mboka na biso à cause ya marche organisée na église catholique. Tobo c'est l'histoire te toyeba esika touta esika tozali pe esika tozokende boyebi que tozali biso nyonso sous l'emprise ya ba multinationale. Église catholique c'est la première multinationale au monde, si pas la multinationale de mensonges. Et puis boyebi historiquement le roi belge, Léopold II, multinational à Liboso à Tinda, ezalaki église catholique. Pour nous koya kotia biso bulingete na miso. Alors, ma multinationale mosusu oyo ezali ozo ko timola nkita na mboka. Ke kozo ezokozwa nkita nyonso mai Zamba, Nzete, etc. Ce sont toutes des multinationales. Mais comme on a dit, Bobo Sanateke, première multinationale, c'est l'Église catholique. Alors, l'Église catholique étant une des multinationales, ne peut jamais être contre d'autres multinationales. Dans le cas de la vidéo, les kaki, la scène Ibsaki Bino, la scène Liberaki, Banani Bazali ba ennemi à Congo. Et puis, dans cette église parmi les ennemis à Congo. La plupart du temps, Kabila Akende, Bazo pour réclamer calendrier électoral, Bazo réclamer démocratie. Bon, Babimi Sibino, calendrier électoral. La soi-disant opposition est comme pour réclamer, non. D'abord, Kabila Akende, mais ce sont eux qui créent accord et a créé que calendrier électoral est libre. Il y a un maintenant, non, Kabila d'abord Akende. Bon, finalement, qu'est-ce qu'il demande? Mais, il n'y a pas d'abissou. Tout ce que le bas. Kabila a Kangama, le juger et le tuer, ou Kabila a bon. Il ne faut jamais oublier qui est l'ennemi. Bino Matouazali qu'on marché avec des calicots, des banderoles, au Kabila Akende, au Kabila démocratie, aux élections. Quelque part, vous vous trompez. L'ennemi, oh, il faut tout marcher d'abord contre les alliés multinationales. Parce que ce sont les multinationales qui ont placé Kabila là-bas. Les soi-disant Kabila. Marchons contre l'armée internationale de l'ONU. Naïbi que Bazali tellement équipé. Mais marchons contre eux. Parce que ce sont eux qui maintiennent Kabila au pouvoir. Marchons contre l'église catholique et les autres églises. Parce que ce sont eux ou elles qui maintiennent Kabila au pouvoir. Boti kaka ko marcher na banzela teno Kabila akende. Ceux qui accueillent. Mais l'église catholique sera toujours là-bas. Ceux qui accueillent. Mais l'ONU sera toujours là-bas. Parce que l'ONU a été chez nous depuis 1960. Voyez bien. L'église catholique est venue là-bas depuis le 16e siècle. Voyez bien. Le navigateur portugais Diego Cao Ayaki. C'était l'arrivée des catholiques, l'arrivée de l'église chrétienne au Congo. Et puis, comme je l'ai dit dans des vidéos passées, église catholique, Diego Cao. Yemoko Ami Bengi, Nzambe ya Bambwa, Diego Cao, Cao Bambwa, Bisutoza Bambwa. J'ai ici quelques livres pour vous montrer. Il y a un livre ici écrit par un Mundele intitulé
white men think again. Na kati ya buku yo soki botangi yango Mundele alobi moto mwindu azaka kana sentiment aza dominé na ignorance azali na mayele te azali na intelligence te azali ata na sens mon côté quelque part les autres se prouver quelque part les autres se prouver parce que tozako bossa na moto oyo azoko monesa biso passe. Regardez ndenge ba soi-disant chrétiens bazo tambola na Kinshasa bazoko tambola na photo ya Yesu Kristo. Yesu Kristo azala na soki existaka. Yesu Kristo azala mondele. Mais ezali les mêmes mindele nde bazoko sambosa biso mais bino bozui photo ya Yesu Kristo. Bozo tambosa no Yesu Kristo a sauvé biso. Yesu Kristo na ko sauver yo kasi bato oyo bazali ko faire souffrir biso bazaba mindele te bazaba ndeko ya Yesu. Mais étant ignorant, oubliant l'histoire, n'ayant pas de sens, comme c'est Mundele le dit, nous prenons même les Congo à tout bibiso, nous tous autant wanango, yeso, yeso. Comment livre Moussousou, Ezaliao, beaucoup et comme na écrivain mon conseil africain. Comme on a vu avant, slave species of God. Et là, qu'ici, ba esclave, il y a Nzambi. Na kotanga makamonzi uzala kati ya kote. Kasi awa, moto ya zoko justifier pourquoi ba mindele bazali obsédé na or na ba minere mususu, mais surtout or. Il faut que ba Kadhafi pour Kadhafi a accumulé assez de l'or. Parce qu'avec le temps, il y a et que vous allez sous-côté sur le dollar. Le pays qui aura accumulé assez de l'or, Mbongo Oza valeur. Et puis, Mbongo sur la référence, et vous allez référer la valeur à or. Or, Congo, les amis Mboka Oyo, les amis na or mingi. Afrique du Sud, bien qu'on parle de mine de Kimberley, de ceci et cela, Congo n'est pas or mingi. Malité, là Congo. Alors, il faut voir que Bamindele Bayebaki depuis Kanake, les choses allaient changer. Bamindele Balingi or, pourquoi? En bref. Ezali loposo oyo euta epana biso kasi kati na bango boko trouver ba mindele mosusu o bazali penza o bauta epana biso te bauta kote mosusu na planète mosusu po bango ba exister malamu sur notre planète bazana besoin il y a reflet il y a énergie il y a certains minéraux surtout or pour ba vivre malamu awa la planète Nabiso. Pepo yebaki la carte géographique du monde et bimaka kana na hasard te que non Magellan a fait le tour du monde ya zala kawapi po ayebaki oyo continental ozali continental ezali bato bauta kana planète mususu nde bamona kabiso na se yango ba dessiner carte pe ba yeba esika nini na kati ya mokili minéraux tel ezali, minéraux tel ezali, minéraux tel ezali. Yango baoki kotika Congo te. Pour batika Congo, il faut biso to bana ko s'attaquer na bango. Kabila za eloko moko te. Oui, to ko bomaye. Kasi Kabila za soutenir na bango. Ba pays mususu et s'attaquer kana ba multinationales à travers le monde. Le Vietnam a fait ça, la Chine a fait ça. Mais première multinationale, il faut s'attaquer à d'abord l'église catholique, na ba ramification na yango. Ezali bango nde bazo kotia biso bolingeti, pe batia biso bolingeti, pe batia biso anesthésie. Boye baki, soki oké na l'hôpital, na li passo, balingi ba passo na yo, ba injecta kamoto, produit moko ba bengaka anesthésie. Anesthésie ona ko paralyser yo, moto ki ko simona loposo. Ako ça na kamonyoso yalingi ozotala kaka neti kisengi moko akotobola yo akosa biloko tout akei
yo oza na anesthésie wana bandoki pe o biso toyebaka pe o toyebi soki azokota na chambre na baitizaka même technique mingi kati na biso basi balota bandoki mingi kati na biso bandoki basi bakota na bango na ndako akokota asali kamwa kisi wana alalisi yo pe ozokomona ye okolamukaka après asi asali biloko na ye. C'est la même chose avec la religion. C'est la même chose avec l'église catholique. Ce sont les communistes qui avaient dit que l'église, la religion, c'est l'opium du peuple. Karl Marx avait dit autant. Bato oh, il faut tous s'attaquer à l'église catholique. Mon sein oiseau que jouer la comédie. Bobo Sanate pendant la conférence nationale. Ezalaki un des pasteurs. Alors, pour la bande na biso génération ya sika oyo yebi biloko elekaki lors de ce que babengaki toto bengaki conférence nationale souveraine. Nous, cette génération, il faut tout yel sabino biloko eleka la conférence wana ba pasteur ba prêtre ba jouaka rôle moko ya mabe. Vous vous rappelez un des pasteurs qui s'appelait Kabongo, je pense, ou Amutambaï, ou Ilonga, ou Amutambaï, ou pasteur Kabongo. Tout ça, c'était Batiaba clic et Mobutu pour chercher à calmer la situation. Même Monsengo faisait partie de ces gens-là. Les clergés se cachent toujours derrière des prétextes de la morale. Qui Bango Bazali va redresser la morale, Bango Bazali va correcter la morale et doivent nous orienter. Il faut tous les cas d'après leur Dieu. Mais la société humaine ne leur avait jamais donné mandat de s'occuper de l'être humain. Parce que avant Bango, Koko Nabiso, Babote Nabiso faisait la même chose, plus que eux d'ailleurs. Et bazalaka na baloge maçonnique te bapara na biso. Ce qu'il fallait ba éduquer bana na bango bazaye ko pesa ba reproche na ndenge elongo bani. Mais les églises ont un rôle de manipulateur, il y a qu'on manipuler bateau. Et c'est ce qui se passe. Donc, ne vous fiez pas aux gesticulations de l'église catholique. L'église catholique n'a pas régime, c'est la même chose. Bon, vous vous rappelez ce qui s'est passé dans la conférence il y a 5 ans à Kintambo. Quel était le résultat? Nul. Conférence nationale, nul. Depuis l'église catholique, ce sont ces mêmes gens, au Babomaka, Mama, Koko, Nasser Nabiso, Kimpavita. Vous vous rappelez? Le fait que Kimpavita s'était dressé contre les enseignements chrétiens. Bakangaye, yena mwana naye, de moins de 10 ans, batumbi, bakangie, na pilier boye na nzete, bati, bakoni na se, batumbi vivante, yena mwana naye. L'église catholique, l'église chrétienne. Bongo lelo, nde bobo sama, c'est que les religions font chez nous. Faites un effort, Yakolongwa, Nababilo Kwana. Alors, pour chuter, le dernier livre, Nengana Laksabino, livre Oyo, en fait, c'est un volume contenant beaucoup plus de livres ici, dedans, mais Mokoyo, et comme excusez-moi, de Congo Kitabu. Kitabu, Zali, Mon Swahili. Ce qui botangi na page 289 awa. Mundelo ya koma livre yo. Alobi boye. The Batuti were tall, etc. They were Central Africa's most successful confidence men and probably the most skillful liars in the world.
beaucoup est dans les années 30. Et on a tous un conflit à Rwanda. Mundele oyo azalaki touriste d'époque coloniale, azalaki agronome. Alors il a rakutani na ba tuti. Après avoir circulé Afrique mumba, Congo mobimba. Akutani amoni ba tuti baza milai, balobi bazali kitoko. Mais ezali bato oyo mindele bazo kotia confiance mingi. Po bango bagadaka secret mingi. Kasi akamweke batuti na Afrique centrale ezali bato oyo bazali ba champion ya lukuta oyo amona noté et puis on dit probably the most skillful liars in the world et probablement le plus grand menteur du monde batuti ezali kilele moto alubite et komama na moto ayaka étranger aye touriste bakute na bango ke batuti baza ba grand menteur au monde et puis le lot oza victime ya mensonge wana toti kumona bangombe ekoti na bandundu pe okota esika nyoso ndenge tulinganga nyama siko tulingi to se précipiter to lia banyama wana mais to tunite nyama wana izokota ndenge nini to mitonite pourquoi bato bakoti na banyama na kati ya ba province da biso Bakoko, t'as la santé qui top. Bango. Tozali na ba chef coutumier. Comment beaucoup pesa bango mabele pour banyama bango e mana kolia matiti na biso. Et je suis sûr que bientôt ba kopesa bino ba $500, ba $100, ba soma mabele. Et puis beaucoup ndima yango. Na sengi na bino bana mboka. Bo boma bangombe wana. Boli yango te. Bo tumba yango. Bo boma batuti o bakoti kuna. Ezali epa na bango te. Ne soyez pas de naïfs. Je me demande bandoki na biso bazali wapi. Biso ba bantu, biso ba africain. Tout le baka tozala kindoki ya kosakana te. Oyo ba passer mikonyo so ba mona kana ba église. Siko kindoki na biso pourquoi ezoko aider biso te? Pourquoi bandoki na biso o bazaka na ba kaki, o bazaka na ba kindoki nyoso bazo bo makabila te? Pourquoi bazo ko bo ba membre ya parlement na ba membre ya sénat? Pourquoi tozo ko kotela ba troupe ya ONU ba MONUSCO? Pourquoi bandoki na biso bazo ko buma mindele te? Et mon ami qui kindoki na biso zaka kindoki ya kuta ezaka kindoki ya jalousie kaka ya kolia ndeko na yo ya kolia mwana na yo. Et je ne pense pas que kindoki na biso nous sert à quelque chose. C'est de l'anthropophagie seulement. Tuninga misuni ya batu. Parce que depuis mondele aya soki kindoki wana ezala kama kasi. Il fallait tout boma mondele te. So kindoki na biso boma mindele te. Kindoki na biso eboma ka bato bazoko tungisa te. O bazoko mona biso boile te. Bino ba mama na ba papa bo bumboka na butu. Mais pourquoi vous avez na kabila na kingote bokata ya kingo? Pourquoi vous avez basangote? Kaka kindoki moninga na ali soso, moninga na ali nyama yozoli yangote. Moninga na yo arresir na vie obomie. Oyo ezali nsango na mutuna na tindi epaya ba soi-disant banganga epa na biso. Bon ça a quelque chose. Kindoki ezali wapi bozo ko boma bato na ba mbasu na kisasa. Mais bobo masiko
Hippolyte Kanamete. Bobo maba membre ya parlement, bobo maba membre ya gouvernement. Kaka bobo maba ninga na bino mosala, c'est tout ce que vous savez. Réveillez-vous pour le Congo.